J'ai un garçon en Zubima, maître merci. J'ai un garçon en Zubima, ça va mettre merci. Abonné, c'est? À salut, Hein? Maman. À salut, as-tu le droit de tenir? Oui, c'est trop. Hein? C'est trop bâti. T'as le rôle. Seigneur. Je demande aux esprits. T'as qui s'améliore. T'as fongo là. T'as bloqué sali. T'as Pour nga porter nga ba plainte panga. Siko merveille na brenda ba mona na te. Ba kei. Siko non sani merveille magasin na zeni. Ninga kebongo e ko maka foti na ngai. Nzambe na ngai. Baba mama. Thanks my kid. I want to be straighter. Mkolozi masali ba hypocrisie nyonso titi zeme komi hérité wata. OK, nga na yebi ko to wata na makambo wana te. Bonjour Mbote, Nabino Balandina Biso ya Kuli Media Télévision, Bambote Nabino, bon dimanche, Bipa Yezwami Bino, Balobi Zaïre Zaya Kozika, Congo Zaya Kozika, Congo Zaya Kozika Makasi, parce que chaque jour, Internet est à Koinda. Avant d'abord, je dis merci à la personne qui nous a accueillis dans l'espace Naïe, Fanny Batadi, la vraie. On est à Bandal, chez Fanny Batadi, la vraie, Balobi, espace Oyo. Sozan a besoin de la Masanga, Oye, Bela Makasi, Pi, Openza, Oti Mikilia Poto, Oti Bipai, Nabipai, Okiteli Bongo, na Bandal, juste les accords en diagonale, il y a couloir Maïnda, voilà, couloir Maïnda dans le temps où qui t'a cananda comme au bout au côté n'aveni Maïnda au comme bongo na espace vrai chez Fanny Batadi. J'ai dit merci et bonjour à Dédonné Maweja qui est derrière ces belles et beaux caméras. J'ai dit encore bonjour à papa Thierry Vita et maman Françoise Vita. Vous êtes tellement nombreux. Paolo Di Capel, Boza Ebele, Simaya Itando Yaike Nabino, Bozota la émission la biso ya mokolo moi lelo boso na baeba kenda sango. Zaire Zaya Kozika bande konanga ikaka ndenge na lobaki na debi ya émission biso ya mokolo mwa lelo Congo tozokende wapi lelo tokobeta lisolo pe tokolobela makambo ya Villanova oyo ezotambola nungu yindi bongo na kati ya internet babi merveille ya Madonna Brenda Bakimi à partir des États-Unis à part wana tokosolola lisusu biso na bino totali na internet ndenge yindi la fille ya question ba surprendre ye na kati ya chambre ya hôtel mobali oto sa ba rituel na ye likolo ya la fille bande ko banda ki ndenge nini kaka ndenge biso bilenge basi to mesana ko tambola na nzela na ko tambola tozo tambola na nzela wana la fille ayokutana na tonton moko balingani na ye bande kunanga bolanda lisolo na bokebi nyonso tangu na kobeta lisolo avant to koma bongo na suka bande kunanga ya lisolo na kosenga la Dédonné Maweja ko balancer biso image wana to kotala na biso na bino elongo bande ko balingani na mona mobali wana kaka ndenge balobaka lelo balingana mwa mobali wana babandi kozolola mona mobali amemi quelque part bande ko nangai comme memaki quelque part balie basisi kolia bamelaki bakie pe place akobina babini tango bakie bameli babini. Après le messier a yebisé non chérie moi j'ai besoin de toi en tout cas quand ndé tokutana ki boye nga la zwa ki bongo afese mopanzi na bukana ki na katana ki mopanzi. Et c'est vraiment que naïe bayo lisusu le plus avantage. Moi ça tourne oui bangande non il faut to kota na chambre to ke ko solo la entre biso mi balé to ko suka ka libanda te bande ko la mai. Ba eko kende na hôtel. Kokoma bakoma ki bongo na hôtel. Nzoka les garçons à question place bazala azalaki na kati ya poche na ezaki déjà na ba drogue, ezaki déjà na ba kisi, o azaki na ona poche. Atuni moi c'est qu'est-ce que tu vas prendre en amoureux. Moi ça ebisa bino chérie na omela nanga kaka jus ou soit sucré et le rogno se koza na réception ba memela na mela. Ba memela ki e atuni nani serveur wana na kati ya chambre mais obosani décapsulaire nde nini.
serveur c'est non na ke kozwa non tikanga mona ofungola mwasi kande basi biso basi tozalaka okomi na hotel oke bo pasaki journée na mbali botambolaki bozali na kati ya voiture otokaki pe mwa muke lokola nga pe nazala ya kotoka boya en tout cas Congo moyeleki makasi bandeko na ngai na kotoka toki wana la fille s'est dit que non on a kende un peu kobwaka mwa mai en attendant mobali azozela na kati ya chambre nde place mobali azwaki bongo bakisi abandi kofungola bakisi na ba drogue atieli la fille na kati ya jus la fille parti ko sukola ameli sucré na ye tango ameli sucré pongi ezwaka ete ezue fille alali bandeko na kolala fille wana alalaki azalaki sous les effets ya drogue nde mobali abandi siko kosala ba rituel na ye apelisi ba bougie ba papier akomi bikoma bandeko sacrifice na ngai yeyo azwi akati mwasi misapi akati makila tangisi na ba papier abandi rituel na ye abandi événement na ye asali a évoqué banganga banani bandeko nanga a évoqué milimo plutôt na tiena nous moi parenthèse place wana na pesa conseil biso bilenge basi tosala keba pe totambola na bokebi nyonso parce que ndenge tozotambola mikolo eza bien te tozokutana na bato toyebaka mpe bato yango tokokutana kaka na mutu bomoni ye tonton omoni ye kaka ke un bon monsieur aza respect nini d'après yo oza même pas na baide ke aza mabe to mpe aza ndenge nini nzoka mobali oyo tokuta bamibali oyo tokutana na bango na kati ya bamitema na bango toyebaka te ozokutana na mutu moko boye mbala moko kaka le même jour bokei mpe bokomi na ndenge hotel bosali na bino nyonso yo yebi te eloko nini atiki epa na yo eloko nini ye azwi epa na yo c'est ça le problème tozoyeba te banani tozokutanaka na bango bandeko akangi parenthèse wana mobali asali ba rituel na ye ba événement na ye mwasi aza kaka na se ya drogue wana asilisi bandeko mobali asali nini abimi atiki babiloko nyonso na chambre hotel bamakila banini nyonso atiki abimi kobima mobali abimaki akomi mpe na réception akuti mpe bamaître ayebisi bamaître non en tout cas merci na service bopesi bosali ngai boyede nga vraiment en tout cas mosala bino ekende liboso nani oyo alobaki esengaki alobaki mobali asali nini abimi bato ya réception bazeli mwasi abima mwasi abima te bazeli mwasi abima mwasi abima te nde baye sikoyo koya baye bakuti mwasi aza kaka na se ya baefe wana babandi kolambisa qu'est-ce qui s'est passé batala boye bakuti basiliper mwasi na makila bakuti babiloko akomaki na ba bouger eza kaka ya kopela mwasi aza na connaissance te sérieux la fille azoyeba te azotuna kutu telefone na ngai eza wapi eloko kingani eza wapi azoyeba te bandeko pasi mpe mawa komona ke mwana ya bato ti sikoyo tozoyeba te estce makanisi na ye normal ekozonga estce la fille akozongela bomoto na ye estce la fille akokufa estce parce que nakokoma o mobali akomaki na sacrifier ye bongo nde mobali akomaki bandeko na ngai na tie point nasengi na die donné maweja abalancele biso na l'image wana totala biso na bino oya boye abimi ndeni mobali j'ai un garçon azobima azosenganga maître merci j'ai un garçon azobima azosenganga maître merci abomi ete asali oni maman asali oni atie le drogue tenez Oui, ça trop battu. tala biloko oyo je demande aux esprits tala ta bakisa melisi ye ta bafongola tala ta biloko asali tala telefone eza ebanga abimi ndeni mwa mobala abimi ndeni bandenge nini abomi ete atieli drogue aloba makambo aza sodia tala biloko to asali awa singa ye apesa 1 minute tala atie ba tala
Mobile nandini. Atiki ba bloka boy. Hein? Akina bloka na tout. Azaki nango. La sécurité, avant de t'habiller dans la chambre, il faut voler la air. Molandela ndenge nini nani mutolandela papa gali mutuye mutalandi abeni biso c'est sécurité. Là, biso na bino to cholandela ngo ndenge botali image wana bomoni façon ndenge makambo eleki bandeko nanga eza pasi biso bilenge basi toyeba ndenge nini tozotambola parce que Congo eza mabe tozotambola mabe totambola bien sympathique okutani kana mutu lelo mbala moko mimemi babiso nyoso tozana ba conséquences ma makambo moko yela biso na vie oyo moko la polo batenga na kosala subo etenga mona kosala subo ete na lobaki na kobeta peste na likambu ya Villa Nova oyo tomonaki la fois dernière maestro Fabro akendeki bongo na ba mission nyoso aux États-Unis amemaki lo oyo bautaki liboso bakendeki mais kaka lelo na tongo Zaire eziki lisusu kotala maître Maurice azaki bongo moko ya ba maître na ye na première voyage wa mema bango na France maître nungu ebima ke ye muto akimisaka ba mission liboso ouais akimisaki ba brança ba bango nyonso bando beta mbonda bakendeki kendeki na ba danser na ba filo na banani babi lisusu maître Maurice ye moko aleki so lobi abike tour ndenge merveille ya mado akimi na Brenda bakoloba ke yende muto akimisi bango ya kimisi bango te parce que bazalaki na kati États-Unis yanga nyaza na ekuna te siko bango bakimi ndenge nini alobi ke ya boyi na convocation aboyi na eba memele convocation parce que ya zalaki na bango na États-Unis te mais ya pas sipe ma komona ke merveille isusu kaka ne ba soupçon taki ko telengana yo taki ko waya waya ke merveille azana zemi e bime tambo komi ozemi awata bamso balobi ozemi aye moko maestro mais na zemi na ye quand même à réussir ko kima akimi moko pété ba kimi na Brenda ngana bino totana nous réaction ya maître Maurice ndenge alobeli na tongo lelo toza na Dallas Texas omoni mbila ye wana jeep na bango yango misatu deux danseuses au Fabulous azalaki na bango na Dallas Texas bakimi ya mbila kwei azoluka bango il paraît kasi babatamaki yango na la minute baza lisusu awa te esi bamwanganaki depuis 10 heures ya lelo toza le 23 mars 2022. Ah, le 26, hein? Aujourd'hui nous sommes le 26, please. Toza le 26 mars 2022. Baby bien que Fabregas ayaki awa na kati États-Unis, fala beta na salle Adelon. Ce botai na ba pib na ye bon na komba salle wana Adelon. Ya, faut ba yeba na salle ba robeta bébé. Ya. Faba beta. Faba beta awa le 2 avril. La minute boue une semaine avant bango bakini. Oni mbila kwa zo luka bango. Mato pousa na pembene zate po mbila azongi sipso sima. Moni bango ba so na bande ko mususu. Mwa biso to pousa na pembene ezate. Ngongeleli oza MLK TV. Ah. On est 3 jeeps. 3 jeeps yango. Na États-Unis kuna. Au moins na mbila lobe yepa na a vérifier du sous. On a chaque fois ba danseuse ba kimi ezalaka ngai. Ezalaka ngai. Sikola nde nazabu na omoni lo na olobati. Sikonde nazabu bientôt mbila oya na ndakwa. Ponga ba porta nga ba plainte panga panga. Siko merveille na Brenda ba omona na te. Ba kei. Siko non sani merveille maragaza zeni. Ninga kebungo e koma ka foti na ngai. Nzambe na ngai. Baba Thanks my kid, I want to be straighter. Mkolozi masali ba hypocrisie nyonso titi zeme komi hérité wata. OK, ngana yebi ko to wata na makambo wana te. Me baba mbele likambo wata nde mkolozi. Me mko na nga vai na l'aise. Siko bana nga kimi e koma ka ngai.
na misana ozoba bia siko na kuna ni États-Unis na sali ndenge nini pona kimisa. Voilà toto landana bino elongo bandeko la biso ba danser bo sala raboete parce que tango ba président na biso plutôt tango ba memaka bino bazwaka kuwa na pe affection na pe bolingo wana ke a dépenser moi mbongo ne na ambassade nini basela bino ba démarche ke pobo kende ko prester bon honorara bango bo kepe bo prester bo zongi parce que voyage zaka moko te voyage bando yaka le temps que yo zala toujours na confiance wana que ozo kendo zonga ako se permettre pas à seni apesi okaka passeport na yo okokende pe tout yo moko zongi parce que dès là bokende ki bozongi okel lisusu zongi déjà on a confiance na yo momoni siko okoki mais les États-Unis ngo ndengeni. Nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Je dis merci à Fanny Batadi, la vraie fille qui nous a accueillis dans l'espace naé. Merci à elle. Merci à Papa Thierry Vita et Maman Françoise Vita Boza Bongo Bele Baïke. Les amis d'abord mondial bientôt le 31 décembre toujours clôturé bon mois de la femme en beauté donc moi manifestation moko pour les médias pe lobby et côté a toujours le boko ka ndenge tiaka loboko à chaque événement et lobby et côté kabinote et côté a toujours loboko. Merci na bino nyonso là je vois Papa Cisco Kamba, Papa Terry Manzete, Papa Alain Boza Bele Malmo, ya edi e mondo qui a Butu maestro babi bon match na ba Léopard na biso mardi bazo beta doit encourager bango na ebi ke eko Simba. Awa déjà ba kende ki nil 1-1 donc kuna to beta bango bazo mingete na bango ndenge longo bani courage toujours na ba Léopard na biso to Simba na maboko bolingo ezala toujours ebele pour match et les kabien ngana bino to monani mbala na sima. Bonsoir chez vous.